sungi nanga zali e ngana ko bangelo kote hatsa miso nanga famille Bota de maman Belvi kandi la patronne balobi bonjour mboti na bino nyonso o bolingaka biso oyo botiaka attention na bino epa na biso oyo bopesaka biso litoi na bino oyo vraiment botiaka ba mega na bino to pe ba wifi na bino mpona kolanda biso en tout cas tokuyaka na baporte na bino tosengaka bino te toyekamba mwa tobeti tokoti tovandi me bosepela pe koyamba biso ka mbala moko sans que botuna biso eloni toyeli boyamba biso vraiment avec esengo yango na biso pe ton toyaka avec esengo, avec amour, avec succès. Vraiment merci na bino nyonso oyo botiraka attention na biso wana vraiment on appelle si moko abi Belvi kandi la patronne balobi Poutine de l'écriture mama kioma vraiment on appelle si mbote esika ozwami na pesi mbote na balandi nyonso o vraiment balingaka biso ya Belvi TV et puis ya chaîne sa famille Bota news télévision wana na kena moni vraiment tatiana yeni bandeko en tout cas na pesi mbote bisika puis ozwami na pesi famille nanga mobimba na pesi bino mbote partout vous êtes na pesi vraiment bandeko nyonso o balinga biso na o balinga biso pete kandi na lobaka na pesi bino mbote na pesi mbote na copine nanga Arlette Lungwa vraiment depuis États-Unis na pesi mbote nzambe apambolo elongo na libota na yo na pesi mama na biso Bea mama Bea bambote yo yango wana vraiment nzambe apambola yo bisika ozwami yo mo yebi vraiment bambote ebele nazo pesa na bino nyonso o bolinga biso o botalaka biso botiraka attention na bino epa na biso na pesi mbote na bana nanga na pesi mbote en tout cas na pesi bino mbote boza tellement ebele ceux qui na bandi ko citer to lala awa tokende musika poto ke musika te vraiment na suki na wana mbala sima to comme la cité mais ba dédicace to boka bino partout na pesi mbote na ba mama nanga nyonso ya famille Bota ba mama ya famille Bota en tout cas il faut na bando boka bino malembe moko il faut na faire la sélection à chaque fois comme on sait émission le quoi comme on sait émission boy il faut malando boka ba mama la biso ya famille Bota bozé belé partout na Europe na moni bino vraiment bozé belé Maman Fifi, maman Myriam, maman Jeannette, maman, en tout cas, vous êtes vraiment bien. Il faut vraiment la tcha. Maman Clémence, balobi vous êtes tellement ébélé, famille Bota. En tout cas, mambo tenabino partout vous êtes. Donc, vous attend, il y a comme babi dédicace de ma kawa, tout le monde, maman Madelena, maman Madelena, tout le monde. Mami famille Bota babi mami famille Bota vraiment azana biso mami famille Bota balobi Fatou Motindo en tout cas bambote na bino babi mama Sasa Henriette vraiment bambote bisiko zwa mama Totito en tout cas baza ebele na famille Bota oh vraiment to zata ko solo la to binga na kabambote na bino ba oh bomoni ke na fité ba kombo la bino te vraiment Bota la kaka bo tchela nga ba kombo la bino fo ezala ka non na prénom bo tchela nga na ba commentaire na ba nous ba sélection vraiment il faut na ba boire kabino avant émission parce que bozo mériter yango bo la vraiment que boza la famille Bota il faut bozo yango bo mériter yango bozo vraiment banga na bino e ya kapenda maman Fifi Mbungu babi yo pena yo e beleta ka maman Fifi Mbungu yiwana nimtasela so ba analyse kitoko so film appelé Sili penza to sala pena ni na film donc maman Fifi azakana toujours na pointe vraiment famille Bota merci pour na ba encouragement la bino pour na ko tala ko kota ko partager surtout ba commentaire na bino et ça la so bien tant bo commentaire ka oye peno tali au moins peut ba commentaire en tout cas ça fait du bien nzambe ya lola apambola bino vraiment aza na bino siko bande ko na ngai eloko nini o etininga na ya eza likambo ya Gastibi likamba Gastibi vis-à-vis de Maman Léa Ndaya na libala Maman Léa Ndaya il y a des choses qui s'est passé bande konanga kaka ne tozoloba biso na chaîne na biso tolobaka toyaka vraiment ko boma ba anti valeur yango mutu oyo koti pour la première fois oye pour la première fois écouter une émission na biso vraiment au koti oyo kananu eloko ni ba oloba awa en tout cas kozano de citer
o s'abonner au komona niveau nini to fonctionner ka comment to fonctionner ka biso bato toza bato famille libota ceux qui penda oyene be mission na biso o mona ndenge ni to réfléchissa ka ndeni to sala be mission na biso tozaka bato ko finga te tozaka bato moko moto ezo sala ata que bato na ngambo kuna ba ofinga biso mais to finga te to yaka ko dresser to yaka ka ko tia mo équilibre mo boy pe sala bien parce que ma finga eza pona biso tenga na lobaka ma finga eza ka pona ba faible mutu aza faible nda ko finga tellement zo kokate etindi kaka finga peso kanda so pendeni ma finga eza pona ba faible mutu aza faible te en tout cas aza kana tant que o finga te OK non wa mutu aza dire à l'esprit vraiment en tout cas atala ma finga te voilà vraiment bande kolanga quand on a le bio coach pour la première fois en tout cas au s'abonner au partager au commenter la vidéo na biso et puis au cliquer la cloche à notification et que ça bien pour qu'à chaque fois que tu sali vidéo et comme là voilà la famille alors et lo koni to eli bino lelo quand on a oloba makambu ya Gastibi to mona ki Gastibi akende ki to mona Gastibi na feta Léa Gastibi na feta Léa a invité qui Gastibi quand ndenge za la rapport mutu batu ba yakene za ki ba invité mutaya ka feti bongo te ba bengi feta ye non so aye c'est parce que ayaki ba bengi seke ba seke invitation yango ayaki ko se présenter alors to moni na ngambu to monde ba saleli en Gastibi be mission pour na ko finga Gastibi pour na ko lobake bato ba finga ka sila lelo yo zaki mwana sila ukamati okene na fête wana et puis olati uniforme olati pa uniforme osanga na bato bafinga kisila ovandi na bango esika moko donc oza vraiment très ya munene très ya munene bozaki lokola ba poison et pas si là alors ils a bien le quoi si là c'est débarrasser na bino parce que bozaki bambuma mabe peut-être pourquoi peut koya ko zomo lo mo be côté kuna boyo ko tshela si là pas kufi grâce à Dieu kaka si là a remarqué ba makamion so wana et ça lit bien pour te remarquer déjà avant wana c'est là ba ngondi ba sali be mission na bango bandeko ba lobi ba koke ko loba na kacha restaurant wana ya Belle Vie ozukani nyango do lakisi pa ki mutema mabena o lakisi penda bo lakisi bo pona nyoso kaka feti loko ezaki na kati ya restaurant ya Belle Vie lo penza o epesi bango pasi yangwana donc Gastibi akoya ko tia makolo na ye na restaurant ya Belle Vie te quel que soit bazaki na ba relation soki ndenge nini ndenge kaka tia makolo donc soki eza mutu moko boya ta baswana mama le ya ndaya comédien aswana le ya ndaya loko la feti wana et ça mec na restaurant ya Belle Vie bango lokola balingaka Belle Vie te bakata ndai na Belle Vie balapa Belle Vie baloba penza ko oyo poison na biso ennemi na biso juré ti liwa donc yo wana soko zaka na bango en tout cas au côté qui na fête wana po kende ki na restaurant ya Belle Vie oza na problème ba manifester déjà ya Gastibi to ebite so ba ko manifester ya nanye ko ya lobby kula to yebite bandi kolanga makambu likula makambu nga vraiment etindingana ko lo ni etindingana ko sa émission c'est par rapport à ça bomoni toya ko loba pa to kipe makamla ba te photo kipe to za wana pona ko lobela ba comédien na loba ngonga na famille Libota na famille Libota particulièrement nazala vraiment pour na Belle Vie mais au baza ba comédien na biso eza wana to que en général eza pour na mboka na biso Congo ozomona imagine na bango lelo ba Gomez baza na ba Nigérian baza ba Congolais bazo ke ko image au bazo bimseli bande eza image en mboka na biso alors il faut to luka ko bannir ba makamsi il faut to loba so to loba te to tikika bango nde bato ya mabeba loba so to lo barate to ziba anti valeur nde to tikelango place penza espace ezo pene espace siège vendre ba ya mabe ko koma su grave yango moni photo lo baka mabe so ki to kotina ba bena bango biso to komi ko finga to komi non bon les mabe mais le quoi to yo finga te to yo ko éclaircir kaka en tout cas to za na problème te photo lo ba il faut to lo ba parce que wana baza ba comédien ozomona lelo Gastibi lelo yo aza jeune talent ana talent et de même Linda bana ba talent na bango bazo sala mutu moko taza na posa ba na kati ya Belle Vie TV to za parce que na Belle Vie TV batu bazali na bango
to boka bango pete lelo soki baye yango elo mona ngana loba eza na bato bazoloba oh non bato famille bota pe mususu ba check na mo ba commentaire bolo ba ki balinda soki baye ba rejoindre na belle vite pona nini boyamba bango soki bango ba boki bango bino boyamba bango non eza pona bongo ti tout ko boka bango ti mais eza ba makamsu fo logique ezala pourquoi to lo ba bongo omoni monde ba voisin baza vraiment très difficile ba voisin on tozana bango wana o ba osala na biso guerre pour se déclencher guerre na bango te Belleville tika ko déclencher guerre na bato mon côté bango de ba déclencher guerre na Belleville to pe na ba communicateur ya Belleville alors tozana bato moko o baza le quoi ba serpent baza très mordant il faut qu'on la sage ozo mona il faut qu'on la sage lelo yonde déjà ba bimisa ki ke Gassibi akutani na Belleville na soki na soza comme la ute ko c'est l'émission bon monaki ba kuta na chile ki bino ba audio j'espère que bolanda ki boyoka ki bino moko nde ba loba ki siko eza kutu bongo ti mais bon ba créer yango ozo mona pour dire que ba tout monde ba na posa kaka ba bimisa ke Belleville ne mutasali ke bango ba longwa siko boni soki lelo linda na Gassibi ba ekamba mo ba tout ba monde ba kumo jouer na bela ezandeni ozo mona ekozala ndenga ni bande ko na eko créer makambo belé alors toko boya bango te pour ba ko jouer ceux qui sing ba ko jouer ben fait boya mutu te mais ba ça la lettre c'était ça so ba sali lettre ba bi lettre ça la ni etikalaka ozomona mutu sali lettre a commis lettre c'est ni etikali pour que lelo yo ceux qui ba yeko ba bango mo ba sala ki ni ba sala ki lettre ba senga ki musala biso tant que belle fait tant que mutu azoza batu asenya azui bango tout bon ba sekile ba ekoluka musala dans sens wana et ça la tike pour ceux qui zakaka bongo ka ba eka pamba bo et ça la passe et puis Belleville TV Bella Production et ça vraiment c'est tout et là vraiment structure hein, je peux dire et structure moko munene o et ça na ba département et ça na kasi au moins Bella Production chaîne à Belleville TV et ça chaîne moko et fonctionnel quoi ba chaîne nyon sorti ozomona et fonctionnel quoi ba chaîne nyon sorti et ça là-bas et là qu'on fait les capacités secrétaire to ebi que suivi secrétaire azali fait les capacités secrétaire faut que de fait que tom de Belleville nanu azana musika ozomona do bongo alors beaucoup ça likamo te kuna vraiment eza ba lettre au signer penza donc c'est vraiment une entreprise une grande entreprise monaka Bella Production voilà eza ba jeter ça ba blatter alors tangu bat ba ko signer ba contrat na kata Belleville TV ezalaka ba jeter on monaka mutu nyonso pour ça na ezalaka a signer contrat pour ça na ezalaka a ya na kata Belleville ezalaka pamba te c'est parce que il y a des normes où ezana kata Belleville TV et la chaîne moko vraiment ezana ba normes belé ezana makambe belé ezana ba structure belé où il fonctionnera kuna alors ce que oui grâce à Rokota kuna vraiment il faut que comme ça nzambe parce que il a donné à n'importe qui te Belleville a ko changer monde ya théâtre a changer wa tchango na ba ndenge na moko boyango mona tolobaka aza vraiment Poutine aza mutu moko oyo apesi ba comédien valeur eza na bato musu ata ba ondima ngo te mena mitema na bango bayebi ke Belleville vraiment aya ne lo mobo o apesa valeur na monde ya théâtre babi conscience bakosa ngo te ngana lo batano so conscience bakosa ngo te likamsu na misa bato ko bando ganga bongo te boye te me yo moko na kati no zeba ki eza penda solo en tout cas moi na mai nem ta sala ki to koma lelo pe na théâtre to la mo ba voiture to kumba on kwa bien tout donc eza moi na mai de eza bon dans le sens où on est tout là-bas. Alors Gassibi aza baza batu moko bayebi musana bango bazana batala na bango. Botika bana ba évoluer ba kende liboso, hein? Rapport ni les na la libala mama le akoya wana rapport ni les na ya kosele bombe émission. Eza en sens tem ngelo mona zo ba émission bino bo sela bango wana bo matisa bango ndiso bozo yebate. Bino bo ka bo diminuer bango. Pesa na mutu musu dalo ba komela kilinda omondengo sili linda bina sili au monde aussi non non les nous sommes talongé na S binda sili non asilita sila pourquoi balinda si bayebani o be ko za guys na S bia pour bolongwe non eza na ngo bongoti ozo mona ba dana bani tant kutu bo sela ba émission boy bozo matisa bango lisu d'avantage so boye bate bino bo ka tant so bo kicha mais bo kicha bo matisa bango bo pesa bango su lu pemba makasi koleka kutu o bazaki liboso parce que à chaque fois comme ka bango la miniature et comme baby que miniature et ça la mon père
miniature ça la mutu makasi. Donc à chaque fois ba otona miniature et le quoi neti bozo kopesa mutu wana su on a ba tso ba luka ba ye asala kanini asala na ba o ba ye ba kiete. Et là bobo sana makasi ba voisin botika osala makambo bosala botika ngana omona nanga en tout cas na makambo nyonso na mona nanga sila te sila asalaka mabe dès le départ eloko asala mabe dès le départ parce que na départ ya mona ki ngo ça va makambo ça c'est bon mais lelo yo akomi ko komona niveau ba communicateur na ba komi komemela makambo des fois regrettaka mais à regretter ndeni déjà ça sala qui m'a comme c'est salami basuta sandini c'est vraiment regrettable alors bino bato bozia koloba makama be en tout cas pour la gaspinga na okamo mais à part ça tant bo loba botika kokota nde belvi na kati pour biso to ya pour combat belvi zokota botika belvi avant da kimia belvi n'a rien à voir d'ailleurs kuna fête na amona na kiti po to mona ki akende matanga décor bobi misi makambe belebe na fête aller à pas za ki na été donc botika kombo na ye ezala te siko bolongoli na makambo ndenga zaki na fete le ate bokoti fi restaurant dona bokomi po sona na restaurant tabino moko mo pe bosala mambeleka donc bokole bolo ba belvi bolongoli siko belvi bokomi siko restaurant ya belvi ok pe na restaurant ya belvi est-ce que ça a sens ya tous apinda bato tous à la bato en tout cas famille tu as quitté juste pour nous repérer cette information botika gasili avant da aza comédien ou azo sa musala na ye asa musala malamu botika asa musala na ye linda de même botika basa musala bango mama Léa ana problème à mututa bien c'est que comme comédien nyonso to monaka gasili akenda ka fête d'Acosta na fête d'Acosta zalaka pour ani bosala ba polémique au télé le poza li suki te on bolobele pour la mama Léa ndaya non ils ont l'importance qui est vraiment important c'est ba voisin bomonde bokomo aussi là bokomo ozangelo ka kosala ba matière ezangi bino eloko osala eza suki bokanga mikana gasili na linda bomo lelo mtu bosa te ka ba botika bon za la peine baza pe libre bana ba commence ba sentir vraiment que bifika tozali awa soka ka to biki to sabe to soana ba te ba to soana bon il faut ba kuma binemi ba dans la besoin ba soana ba bokanga bango sentiment balingi na bango hypocrisie te balingi hypocrisie to kune pas si la soko za kuna il faut vivre quand la monde a hypocrisie bango ba boyi na bango monde a hypocrisie balingi na bango lisuite voilà bande ko yonka na yaki en tout cas mbule bandi combinaison so to ali banda na tiki bido on se retrouve à la prochaine vidéo bo s'abonner bo partager bo liker to ko ya na émission mususu ko abiso vraiment mbula ya bo moni mbula ndenge menacinga na libanda et sali que mbula likolo yindi makambe belebele donc moi éclairage kimi tout nazo obligé ya kokata émission na biso vraiment na sutu wana en tout cas babi o azana mato ya koyoka ayoka o azana motema kobomba abomba ndenge biso koloba na catholique vraiment tozala bombo ko na famille bota totala ka nde makambo nde ezokendele tokota na film na biso to partager to liker tozala wana coacher simaki na Belle Vie TV Belle Vie TV nde makambo chaîne ya masolo chaîne ya makambo belebele chaîne wana vraiment esalaki bato bazala en tout cas asa mabe dès le départ parce que na départ ya mona ki ngo ça va makambo ça c'est bon mais lelo yo akomi ko komona niveau ba communicateur na ba komi komemela makambo des fois regrettaka mais à regretter ndeni déjà ça sala qui makambo c'est salami basuta sandini c'est vraiment regrettable alors bino bato bozia koloba makambo be en tout cas pour la gaspinga na okamo mais à part ça tant bo loba botika kokota nde belvi na kati pour biso to ya pour combat belvi zokota botika belvi avant da kimia belvi n'a rien à voir d'ailleurs kuna fête na amona na kiti po to mona ki akende matanga décor bobi misi makambe belebe na fête aller à pas za ki na été donc botika kombo na ye ezala te siko bolongoli na makambo ndenga zaki na fête aller ate bokoti fi restaurant dona bokomi po sona na restaurant tabino moko mo pe bosala mambeleka donc bokole bolo ba belvi bolongoli siko belvi bokomi siko restaurant ya belvi ok pe na restaurant ya belvi est-ce que ça a sens ya tous apinda bato tous à la bato en tout cas famille tu as quitté juste pour nous repérer cette information botika gasili avant da aza comédien ou azo sa musala na ye asa musala malamu botika asa musala na ye linda de même botika basa musala bango mama Léa ana problème à mututa bien c'est que comme comédien nyonso to monaka gasili akenda ka fête d'Acosta na fête d'Acosta zalaka
pourquoi ni bosala ba polémique au télé lo pas ali suki on bolobele pour la maman Léanda non et l'importance qui est vraiment l'importance c'est ba voisin bon monde beaucoup aussi là beaucoup mo zangelo ko sala ba matière ezangi bino eloko osala eza suki bo kanga mikala gasi bina linda bon mo lelo mfu bo sa te ka ba otika bon ba za la peni ba za pe libre hein bana ba commence ba sentir vraiment que bifika tozali awa soka ka tobiki to sabe to soana ba te ba to soana bon il faut ba kuma binemi awa bazana besoin ba soana ba bo kanga bango sentiment balingi na bango hypocrisie balingi hypocrisie to kuna pas si la soko za kuna il faut vivre quand la monde a hypocrisie bango ba boyi na bango monde a hypocrisie balingi na bango lisuite voilà bande ko yonka na yaki en tout cas mbule bandi combinaison so to libanda na tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo bo s'abonner bo partager bo liker to ko ya na émission mususu ko a biso vraiment mbula ya bo moni mbula ndenge menacinga na libanda et ça dit que mbula likolo yindi makambe belebele donc moi éclairage etimi tout nazo obligé ya kokata émission na biso vraiment na sutu wana en tout cas babi o azana mato ya koyoka ayoka o azana motema kobomba abomba ndenge biso koloba na catholique vraiment tozala bon moko na famille bota totala ka ndema ngabonde ezokendele tokota na film na biso to partager to liker tozala wana coach simaki na Belle Vie TV balbi Belle Vie TV nde makambo chaîne ya masolo chaîne ya makambo belebele chaîne wana vraiment esala ki bato bazala en tout cas